Matondo bandeko balandi ya émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bino bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bwebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba bamanaka na biso ekoyaka be na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azekotambola na kozanga conscience yango moindo akoma kolia na fulu yango moindo akoma na kolata basuva toma ya tombola moindo lelo mobola ya yambo nzoka nde ye motafandi na mabele yetonda nkita talantina nesongi ya nzila mfumo kozukia mzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine votoka baye lisusu bongo kozongisa baindo na esika babungela talantina manaka mabiso mabiange makabongo tokanisa tokolikia tolobaka biso liboso na bino masolo be ya conscience ya bato mbote na mama na ngai isimbi kuna na États-Unis mbote na mama na ngai Mantuela mbote na nengwa mvovi mbote na nengwa nanga mbote na nengwa mbombo ponini te nengwa kaba bozemike mbote na mama na ngai Lembia kuna na Allemagne tokosisa kotanga binote Zuzu Mozembe yangai yandako mbote na yo kuna na Kolma batela bana malamo ponini te ndeko Levi Lubokolo tolobi kimia ya mfumu kimbango balongo pe bankoko ekoba bongo kozala na bino lelo to ulingaki koloba o yonso ekongalaka to tolingi koloba oyo yonso ekongalaka na miso ya baindo ezalaka yango te lobiko to yango te bolamu ya baindo bandeko balandi na bamanaka na biso euti koleka topesaki ndakisa ya bato ya maboma nini ekolekaka na kati ya liboma oyo diferenciaka tango azalaki na vie malamu to tango akomaki na ino liboma te na tango akomi liboma me bokomona ke moto wana différence wana makambo mosusu ezali kokenda lokola kotutana différence ezali komonana kaka moko azali kosala yango na bosoto moko azali kosala yango na bopeto mais age moto liboma soko alaki kulutu na yo akotikala kaka kulutu na yo ata komi kotambola bolumbu ata komi kolia na fulu ata komi kotambola na fulu mais age ezeko ba doublaka te na age bako doublaka te na age azeko sala makambo mazangi ntina makambo malongo bani lisusu te mais yango te kosala ka double na mbula azeko koba pe na baposa principe ya mokili nzoto ya mosuni pour vivre il faut lia emela azeko lia azeko mela pe mai azeko pe mape mopepe azepe na posa lata ponzota mosuni lukaka molato mais tolobaki azeko lata nini azeko lia nini akomelaka nini moto liboma asepelaka na environnement na ye na oye zingeli ye bokomona yango moko liboma soko ebandi yango moko eko guider yo te na environnement nango po izena biloko yo il faut accompagner yango molimo mopaya te molimo wana yazalaka accompagner na bosoto yazalaka accompagner na bisala sala yazalaka accompagner na maimazangi ntina soko akoti na kati na yo akomema yo na environnement oyo ya ko se retrouver oyo kokokisa baposa na ye azena posa lia biloko epola directement zena fulu pene na ye ndenge moko moindo nini ezeko sepelisa baindo lelo na environnement ya baindo esika boko ya komona que baindo bazangi bongo conscience
baindo baze bongo na molimo mopaya. Topesa kabandakisa. Soko lelo ndeko moko ayebani na ndeko ndombele soit na etando soit na banjira to tambolaka et que topesa ni rendez-vous soko yeyi epai na biso supposé na zesika moko na ba parents na ngai tonga to kutani nga na bi to kenda to mona baboti na ngai soko to ke to kuti kaka parents na ngai soit tata soit maman na ngai aza ko balola mabele poalona matembele pondu tondunda d'office moto wana ti déconsidération moko na amitié. Mais vraiment ndenge to mona ka ndeko ndombele ndenge basalelaka mais ndenge ni ba parents na il faut balona matembele ndenge ni ba parents na il faut balona pondu mais bien te mais soko tango tokei akuti ba parents na ngai tata to maman na ngai ase ko entretenir ba fleur banzete botaka eloko te tolobango bongo po fleur eyalaka oyo ebotaka ya mbumbume ebima wana lobi melakisi ke bapere bandeko ndombele baza très cultivé on dirait asala na bamindele ozosentir ke bapere baka na batouche à la tala propriété confusion ekomi bilei ya bato mokolo na mokolo na moto aloni nzete botaka eloko te habituellement appelé fleur na moto oyo aza kolona banini ya première nécessité tosombaka matembele na matembele bakoma kolona na engrais chimique tosombaka bitekuteku na babitekuteku bakoma kolona na ba engrais tosombaka pondu ekoma ya ba projet soko tata na nga sepeli nga na kolia na nga biloko ya projet te pose cause ya ba maladie ebele nalonaka biloko na nga moko naturellement oze kokola na logique tata keli likolo na se abimi mobola abimi retardé parler c'est comme ma biso na ko comprendre que ndenge molimo mopaya ememi liboma na fulu ememi liboma na environnement oyo et différencier ye d'office na biso oto tikali normal ndenge milimo yo bakumbela baindo emema biso na mokili na yango na environnement na yango oyo ezeko différencier moindo na ba peuple mosusu po ba peuple mosusu batikali lokwa ba juste batikali na molimo na bango conscient bazeko mikamba moindo sika ba molimo wane memie comparable na fulu na environnement ya maboma moto soka bandi ko simba mbongo pour se remercier pour amiper sa valeur il faut ça la folie il faut ça la folie $10,000 baye pour mokile et sentir ok standing échangé kokanga ba boîte de nuit pesa ba mesa nyonso masanga tuna moto nyonso gu ko imposer moto te o sala facture ya nango basiki na basi ata zeko ka mokusa te ba kwanza ka ye wana ko se remercier pour simbi mbongo l'environnement ya molimo ya inconscience yango bokomona bandeko mingi balandaka biso soko eza ke toze ko sala ba manaka na biso kotina na phase bandeko to luka to zonga na ba village natal to tonga to somba mapango bitala revers de préférence balande mission atoko benga lelo ba prêtre na biso baleka na bandana na ko griffer la mbolati wana mission intéressant te fulu molimo mopaye memi nzoto wana na fulu na environnement na ye
environnement bayindo bakenda. Il y a une conscience. Lelo tala Facebook est pas ya bayindo. Beaucoup comprendre l'environnement nini bayindo bakei. Na ebité ba fille ba comment ça ba direct avec sous-vêtement. Soutien ya pamba. Mon soit saliga vidéo a dû nzembo moko soit ya Kofi, soit ya Wera, ya Jibe. Ya Fali faire tout fabrigas. Abini yango koleka ba danseuse. Kaze ko bina ngo wana ko mona to mosu kitambala ya pamba na se sous-vêtement tali nzoto ya mwasi otuni kaka kotula kaka inconscience topé nini akobina a corriger na ba danseuse ba sala clip to ba bina kana ba orchestre ngo libomo pamba motolo libanda a dû soko moi soutien neti mabela ngo sopana na soutien yango et ça passe. Moi si wana lobby akokoma na posa ya carrière ya bomoi ya avenir tango libale koyate nzoto ya ufele nzoto ya fulu akimi mbango na église et c'est pas environnement ya ben inconscient et kotuna te parcours otambola kindenge nini po ngai na mona kulutu na biso moko biso to aki nano na ba 3e 4e primaire solo wana to ibaka deja kaze ndumba tango wana kolongola zemi yaki lokwa mwa kake na matoi mais solo wana to kalongola ka ba zemi yaki professeur ya ba jeune fille yo ba djoi ba zemi mendenge ala kaka lizibe kufela ebole tika bato musika ba mela tango wana bato baze ko uta ba tembo balunda moto moko yaka ko teka mabanga na ye comme par hasard bakutana na sœur abisi abime na sa blague tanga pena don na za boye buka lelo lamba lelo lia lelo na lingi na bala yo et puis to kenda na yo sœur malgré Babilo kazaki ko sala makutani na moto ndenga mona ke moto yo vraiment et wana soko monta utaka tembo za sentir que amonaka lokola pe déjà alongolaka mingi asalaka mingi akomaki na difficulté a droper mobile ya malonga do moto to ko ya ayika ko beta o carte leka bisoto to koli sera bali to kei ko assister na mariage a ser ndenge alaki apesaki biso ba responsabilité pour vraiment kulutu na yebi ke lisolo yo e ko tungisa yete pour kolandaka yango to sali ba organisation ser na biso bali sera akei libala mbula mi bale mbula mi sato mbula mine. Et l'autre côté, moi, je suis un mitano. Mon bal a avancé en âge. Na balaki yo te po tala ngai to ngana tala ka yo te. Na zena posa ya bana. Na zena posa ya bana ngo na boye ki kotika lata na un franc na yo. Ya famille na bino po ba africain to na mo ba biloko moko ka maloba mabebi make ko mokanga ya una sala ki le tout. Nzambe moto pesaka, nzambe moto ayebi nzambe. Ah, libale simbite. Si ma bambou le bele libale simbite. Sera bandi ko pusana. Bato yo bayaka ko tambola na ba Biblia na sali peka. Ba juillet déjà na ba quarantaine passée. Non, il est possible à celui qui croit. Nzambe na biso Sarah botaka soko na 80 ans. Na habite soko nanya tangaka âge Sarah ngo. Mais tout yebi ndenge nini mindele ba kolelaka 80 ans na moi c'est pas un mondele za moindo te tant moinda soixantaine c'est encore possible pour ba koko ya biso tina ba 60 ba za ikobota lelo ba ka isolé ali mais moindo ndenge soko lo poso pembe bolimbisi ndenga ko kolelaka Sara na 80 ans nenga kutu ko simba kabilo ko wana te. Soro wana bandi ko sambela. Pasteur a ko redonner espoir.
Loko azaki nano na mwa makoki mwa mbongo ayaki nango akomi lokola il faut asala ba sadaka pa ya nzambe po nzambe akanisela ye. Me bato bayebaki ye baze koloba me yo longola bazemi. Zemi moko komplika ka yo bakata ba trompe. Pasteur azako ebise wana bata mokili moto balobi dernier mot ya repa ya nzambe. Basi bakata ba trompe babota. Même nanya yebisi yo basi bakata ba trompe babota. Mais nzamba ko violer principe na ye. Te. Fala ko ba parcours. Soko longola ki bazemi mitano ya bana mitano ifaki abota na mokili. Ma venir na ye na mabote tikali sombre, tikali lokote. Po aboti mitano yo ba pesaka ye. Yenda assassiner bango. Sika wanzamba salani. Te. Balongoli trompe ya mopanzi moko etikali. Uzana mwa ndambo ya ba chance. Soko bakata esili ezena miracle te. Ezena miracle te po nzambe to tata kelili korona se ako violaka ba principe na yete. Donc église a ko fournir les sources à quantité industrielle distraction. Lokola molimo ndenge tozaki koloba mopaya soko ekoti et comme même na environnement baindo bakoma lelo ba inconscient. 1000 dollars ezeko pesa folie na baindo. Okomona moto simbaki 3000 dollars. Alors là sona nda côté. Il faut acheter 3 sortes de parfum. Bilamba yonso. Donc sans calcul. 3000 ango. Tant on soit qui on a commission. Asali commission le pango moko. Vienanga zoteka le pango moko boye. Soko combien? Ba keip et simbi. A Djumbongo. Te. Amitié na ron ya moto ya jouaka tsoko 3000 par mois. Faut kenda na ba boîte de nuit bango ba kendaka na kolakisa bango basi nyonso bazaki ko boye na quartier, il faut prouver bango. Nene bo fandi boye di bo 60 dollars bo lamba quelque chose na poko na koya. Lokola yebi que basi yango pe bazena mokile inconscience, soko déjà ba pesa ki 100 dollars na moi en tout cas na poko ye moko lo bana yo to luka na biso sika to kenda kolala. Moto wana ko dépenser misolo tant sosoka tikali na 300 250 dollars alinga banda calcul. Non na 250 yo est-ce que na ko luka petit moko te na coin moi cabine tant ba beta machine ba bia cabine pe en tout cas faut moi ba 400. Ezako bima lokola lobaki ne songi nzila mfumukuzu ke mzana panda na ngola na matea na bango. Babidon ezako lakisa niveau ya baindo aze ya mbongo ebelete. 3000 wane leki ya motu aze kaka nano mwana moke. Ezako kopesi mwana moke 10 dollars en francs congolais 20 000 francs. Asa na yango nini? Eze ba bombo, eze ba biscuit, eze folie. Tia boya ko tika la soko na 200 francs soko nini ndamoni ke mbongo na ye atsa na poche. Ayebi na ye yango wana moyindo. Ndenge mwana moke ayebi valeur ya mbongo te. Ndenge moyindo ayebi valeur ya mbongo. Ta ayebi valeur ya bomo ina yete. Basi lelo facilement akutani na mobali lelo babimi lelo. Tolandaka masolo ya vie nanengwa mbala mansanga tokaka ba masolo mwasi akomi na zemi ayebi adresse ya mobali te ayebi famille moko te ya mobali makomaki na zemi wana mokolo liboso te ta mosuba twaki inane ta mosuba twaki po ya yeso mobali akomi adi nde bimaka sikutanga na baro wana za na kwente tama komia baron le na monyango bien te ba pe na masanga ya malili ta toluka na biso bar mosuba ke bar mosuba oli antaba bali yo yonso ba kokibali ya wana ngonge kokibake so ba okenda kolala bake soko mwasi akotonga mokolo ngo mwasi atongi mobali atongi bongo vie et continuer mais est-ce que motoise ko vivre ndenge wana abenga ma moto un esprit conscient
abenga ma moto azena mayele pe bonya to tia yena na ranger abato maboma lelo ba anti valeur ezeko ko le kaliboso ya ba valeur mwasi moko amiteka kanzoto asa ko benga basho babi batela ba yuma ba misu mai tango supo ya sa kutambola na motuka asombaki na kindumba abibaki na papa moko amokolo asombela ye motuka ase komona bawe batikali nano basombi mituka te biloko pamba miso mai baze ba febele bande ko balandi tolobaka makambo to kolobaka bolandaka yango sans tendance et sans parti pris vi ba façonnaka yango vi ba tongaka yango ndeke akujwaka lititi yoko na monoko azeko kenda dwi lititi yoko aye inango lititi yoko sima kusala zalo ya kubotela ya yebana akusala zala o ya kubotela ya yebana parce que moindo pe akopiaka nature moindo ebi ko observer nature to moindo déjà molimo wane memaye na environnement Boutala et belé ya ba grand baleka. C'est vrai. Namboka na biso reconnaissance ya ba valeur ezete. Ba reconnaîtra ka batote wana to yebi. Mais ya bango moko bato yango. Tango pe ba simbaki miso. Ba bombisaka na leta. O lobia ko linga leta jongisela ye. C'est ça le problème aussi. Mikili ya poto, bafutaka ba taxe, bafutaka makambo bele, bazena organisation ya ba banque ba social et salaka. Yango plita, montoloko azaki ko épargner, ezalaka mbongo bosali. O épargner, oh plita, soko zesu na makasité, l'état komiko tjongisela yo. Est-ce que pas ina biswawa? Ba procédure wana ezali te. Soko ya lité. Donc komi pasi, bato basila, lobby na passion. Tant ba komi na pension na bango, plutôt l'État a ça quelque chose pour Yabango. Mais yo moko tango zalaki ko djoa. Bato belé les lois ba locataire. Oui, que ça la locataire ezeli sumute. Que son balopango ezepé facilité awa. Mais tant mo soit locataire, azena isika ala lisa motuka te même na lopango afutela kapobo yebiawo ezena ba mapango mosusu ya 5 mètres sur 15 ndako e bandaka kana porte po ba mapango koma koteka ma système katikati nzenga ba mapango mosusu ze même pas ne siko futela kame esika motuka la lisate moto wana ko somba motuka ya liboso sombi ya mibale po lingi pa changaka mituka lokola bilamba mituka lalaka et pas ya ba voisin to na ba la police. Ti asombi mutuka wana tango so po prouver ba mama bokilo ya kala amer wana boisanga mwana na ye na kolakisa yeke ngala ki vrejo il ne fallait pas à ignorer ngai pour prouver basho baboya ka ekala quel on a zena standing mosusu ba into bazeko définir bourgeoisie na makambo mazangi ntina mais ngala talaka ba tipo soko ba Bill Gates nalo na mona yete na blouson soko ya Gianni Versace soko ya 13 000 te Lacoste chemise simple po nzoto kolatisa nzoto ko sala bonheur na yote c'est vrai moto ba indo balingaka moi mais yango te ko sombisa o blouson ya 13 000 moto azé même pas na ndako même pas soko 1 mètre carré il y a ici qu'un jour à kokiatia nzoka nzoto ya mosuni ezena ba principe ko botama ko kola peki mobange e bandeli bokoli na bokokisi naissance jeunesse vieillesse oyo osali na bomwana oko constater que soko bandi ko koma na jeunesse oko kokaisuko sala yango te ya mingi
bato yo tant mosuba kana moi ba dynamisme akoki ko reproduire moi ba makambo ya salakina mais soko vieillesse yei ata kantina mai oyo ozalaki ko mema pokenda ko sokola yo moko e komi ba memela yo et na mibange mosusu bakomaka ko simba babimisi miso ekufi matoi ekufi okomi ko yoka à distance elobeli mino ezeko bukana na yango moko sans kolia mukwa sans que babeta oli kofi mino bandi ko sila vitesse ya maloba et dibinyo komi ko lobalo kwa na ralenti bomoi principe ya bomoi mais bankoko ya biso tango bazalaki na bonzambe bayebaki ko préparer à venir on a zeko sala lelo énergie na zena ngo lelo lobi ko ala te mais lobi yango il faut na vivre yango to zeko loba beauté esilaka kitoko ya moto esilaka menzale esilaka te lelo biso to liboso na bino na maito zeko zwa pa ne songi nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola mokobi misala bongo ya 1921 to zeko lwa na bino bon investir bande ko baindo boze de partout na Amérique na Europe na Asie partout on a mieux que chez soi bon investir bolongwa na environnement ya ben inconscient bolongwa na environnement ya bato ya maboma c'est vrai sika oyo bande ko babenga kanga ndeko ndombele kuna ko simba te mama moko tozaki ko solola na bango mwa mingi c'est vraiment contact kango et katana to yebite to zeli suna ba nouvelle na bango te ase ko bisa biso alobi na kota nyongo moko wa na banque na tinda au moins 6 jeep et pas yande ko ngai asaki na ngola mais bango baze ba congolaise na balopango ba colonisateur bakata bango baze ba congolaise ya RDC mais ndeko na moi ça kenda ko luka kaka vinde ngela kana na Congo Angola ayebisi alobi awa ba voiture de luxe c'était kamaka en tout cas talana no voiture a payé prix x3 talana no motuko a payé prix ba sali ba calcul x 2000 fois azala na ba économie na ya deux fina mbongo atindi mituka motoba si jupe ya classe telelo bakoma binemi na ndeko na ye yango wana etikali bon natangi oyo wana mais masolo ezebele bato ebele babengaka ngai bapesaka ngai ba masolo ndeko na ngai Mose Mwanza na pesi mbota tindelaki ngelo moko ndeko moko atindaka mbongo batongela endako ba filmaka ndako ya bato banda na fondation ya bato mokola ye ya kenda ba somba même pas terrain ya pamba banani basali bongo ba propre ba parents na ye a complicité na bandeko ba parents ba joki mbongo bandeko mibali nde bakenda ko filmer donc il y a complicité masolo zemike metolo baka soko barate ya loposo pembe ezala lokola une façon na bango ya kolapa ke to kosala isute poto sali raté nde bamboka na bango et se développa te tango to pesa kalisese mota ko ina nzeta mbila na tonga pesi ba koya na midi mayele mais lingi koloba kaka ba erreur yo salemeli baninga pues epe na bato mosusu eloko ngana mona ka bizarre tolinga ka ko brandir ba témoignage ya mabe wana ndeko alinga tinda mwa mbongo na no babenga kinga babi terrain moko mona ni kuna côté bien 5000 yuli on tinda 5000 liango sila omonite François Zekuna famille basali nini kingandi mais pour nini te okopesa pe exemple mi sato to mine ya ba oyo yebi ba famille na bango basunga bango misala ya avança po bali c'est juste pour nini yo faut kenda kaka ko brandir ba côté ya mabe masolo ya mabe pour décourager ndeko
ba famille on se ndenge moko te moto ko ina nzeta mbila na tonga pesi ba ko na midi mayele to ba yo ba ko na pokwa mayele. C'est-à-dire quoi? Oyoka lisolo kinganda tindaka mbongo na famille asalaka boya salaka bo. Mais yango wana ba garde-fou, yango wana mesure à sécurité. Soit na ko disposer voyage, na préparer voyage, na kendana za la conscience que tout somba gitere. Bon, so on a lobina ça la voyage, na billet, na séjour, na nini, et ko coûter ça tout mbongo, et ko kie banda misala, et ko kie beta ba brique. Bon, pour nungu za tena kana moninga moko na yebi assez trop logique. Na famille inge ta famille ba ko lobo komo tsela biso gardien mais soko du makanisa mabe se ko zena intention mabe. Ngana sepela ki moninga bo sangisa makanisi. Balo bankoko baze ko batata boti bane beleze bonguna te mais ko sangana ya makabo. O sangisi milimu. Moto na likabu. Moninga bazota elangelo komo koma kenda ko mona famille na lingina associé bino na moto boy po de raison oyo. Ezepe na bayoyo ba confia baninga ba salela bango misala ba confia mabota na bango propre ba saleli ba na dormiama na uteko sala nande komoko to bengaraka auti ko ya Kinshasa atena ki asko to kutana to kei ko tala yeya de cela soko 10 ans à nyata lisu mabele ote mais batongi selie flat na Jamaïque bokozana likanisite ya tinda kaka mbongo baza ko lakisa misala awaboye architecte ndenge nini yo parce que c'est vrai évolution c'est bien ndenge nini architecte na par na otinda na no image kuna botinda aze ko comparer misala mitamboli et mon sala wana moto a gérer yango ndeko na ya mwasi. C'est-à-dire ezena bato basé ba conscient ezena bato yo bazena na molimo ya mosala. Mais pourquoi faut-on décourager à bato? Sans investissement, Europe ezeko zinda. Bandeko bino nde boyebisaka biso. Ndeko ndombele Europe to koma ki na ba 93, ba 95. Yala ki mosusu. Poto to yaka. Na batango wane yaki mosusu. Lelo poto komi mosusu. Poto ezeko kinda na kozinda. Europe a uteki ko déclarer crise économique. Et c'est Syrie. Ba remonter. Na Covid on a bango soit disons ndenge zongi suko ravager bango. Macron alobaki ko confiner les souffrances quel que soit. Mais Bolandiao ayoki ango sonité a confiné. Cela explique que situation zeko kenda mabe. Bino bande ko boze ko sala. Et lelo bokomi komona. Bokomi na difficulté a ko bimisa ba misolo ya mingi na bamboka na ba. Ok, dans la banque, bimiso ça la transaction est bandé comme la bino difficile. Et c'est banos. Ne songanti la fumukuzu kia mzana panda na ngola baze koloba. Bozonga. Lokola boko zonga te kaka diku. Bo préparer bozongi na bino. Bongo lobi to bola muki tongo moko midi moko balobi. Bakangi ba konti ya. Soko ya ba réfugié nyonso. Babo makabino na bamboka na bango boko ka ko réclamer te. Basala ka bino injustice misala ya pasi ya soni bino moto bo salaka. Différence wana bo monaka. Bo revendicate. Babo maka George Floyd wa mokile ningani. Est-ce que les États-Unis batiki ko boma? Mindele batiki ko boma. Mbala boni na France ba indo batamboli. Ba assassinat ki boye. Est-ce que le poso pe mbatika? Batika ko boma te, ça continue. Et cela explique que l'obito sima, l'obito kazuba ko kangabino ba compte bancaire. Moto ko réclamer te. Et vous savez quand on salaki simple tourisme, bo kei bo zongi maboko pamba. Alors, c'est le moment. Tango babiki sibayaka. Tolobaki on a ba manaka eleki. Soko mobiki sayei aye ko enseigner ezalaka na vague ya inconscience.
ezalaka na vague moko donc biloko yonso bakolona tout autour ya bino eze rien que pour ya kokolisa inconscience yango to joki exemple ya moto liboma pour faciliter bino compréhension bo comprendre que environnement yo ba indo basé ko vivre nango lelo basé ko bika nango lelo eze environnement ya ba inconscient bato balango kakaka balabala yonso koleka awa barba tumbaka na Thompson awa barba tumbaka na Ngulu awa barba tumbaka Taba awa barba tumbaka Ngombe sali bato basé ko la pauvreté babar chaque jour etondaka ben fesusoro basé ko yawa na mboka basé ko yela bato zododo whisky masanga ndenge na ndenge mais inconscience o ezingi na ba dirigeant politique ndenge nini yo zena posa ya ben investisseur po olongola mboka na yo na eteni moko songolo ko misango na eteni moko moze ko accepter alors ba ya kolonela yo institut ya ba kuiter na mboka na yo po ba formele yo banani oyo yo ko kambana bango to ko tongana bango mboka botala yango to bakana ba homme religieux na ba homme de science na ba homme politique environnement wana environnement ya mabuma molimo ekotaki yo memio na fulu eko memona batero ase na ba maya salite na bisika kake longo banite oyo ko bengisa yo liboma baindo bande kona ngai bozwa kili bakwa kolanda biso e moni liso ekotoboloka liso te kilo ezeko kanga yo molimo mopaya aventurier oyo aolandaka mwana mobali oyo natrouvaka ye revers ingeta oyo akoseka malamu moto akoseka moto asuka lelo toze ba revers ntango toze kozwa ingeta est-ce que c'est pamba et c'est pour s'aventurer est-ce que c'est pour mais ce que ça qui vraiment na sens kaka ya végétarien ce que là qui vraiment na sens kaka ya komi monisa mais biso tokolikia ben mission ya mindule ya makambo soko ya ba ben puissance sexuelle ben mission mbeto et ça a succès et qu'il y a millions de vues et qu'il y a 500 000 vues ou plus pour nini toko sala yango te biso to yei na se alotoma ya nesonganzi na fumukusu kia muzana panda na ngola motei ya bato mososolisi bato bon mosala ni pe biso toko sala bana ya tata oto kakapa ya tata na biso yango tozeko ya koyebisa bino yango tozeko ya ko bendela bino bandeko matoi message je mosusu te conscience ya bato différence ezala entre moto liboma na moto normal différence ezala yango moto normal a contrôler kabilei akosokola ndunda avalamba na maye bele po ebindunde zena mwa bosoto akosala oyo akosala ezekola kisa conscience na ye moto liboma alokoti manga bato sibalia ki epola tina monoko exemple bino pe bo multiplier l'exemple bobi tuna tango boze ko tonga bomoi bomitiaka na ngambo ya maboma to na ngambo ya ba juste loposo pemba simbi $10,000 chiffre d'affaires investir nango tolobaki awa moko mosusu na ba manaka ndenge to kosala ba investisseur mboka na biso bengaka bayaka na ba chiffre d'affaires to mosusu ba 1 million seulement bo bengi ba investisseur ba yena ba 1 million ba chiffre mosusu ba yana ngo zena ba papier azeko mekabino ba yena ba 2-3 millions mais ya biso moko bazaki na ba 57 millions basali na yango nini ba détourna ba 10 ba 15 ba 30 millions basala na yango nini ezelo kwa moto liboma bopesi somme moko akanisa ta somba lopango akanisa te ami bongisa ami mema na scène pepe ou soit na telema te liboma na liboma oya kokata oya ko esika alinga yoto la moto po bato liboma pe soko ki mai ba pelisa ba moto soko ko twa pe misolo mosusu atina moto donc oyo yonso ya ko reproduire et ko la ki sabe inconscience
Bo souffrir to kabona po ya mokolo mo lelo. Bande ko balandio yonso ezingeli moindo. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. O ezingeli moindo lelo. Eze ko contribuer na ko zindisa baindo. Partout. Tant le belaka baindo kaka ya felika te. Basé aux États-Unis. Ba pesa baindo nini? Drogue, sport, musique. Ba recherche scientifique, politique. Et baindo kuna bazete. Drogue, sport, musique, wana mokili na bino. Soko someli, okoyemba de n'importe quoi, pantalon qui ta on a podium métalioté, ou du moins si boke bolali, fin. Bon moya bateau. Bon partager les missions. Ndenge yo komi conscient. Ndenge yo komi ko comprendre, peu komi ko joie ba décision. Linga pe tuluku ya baindo, tuluku ya bandeko ya biso. O naino ba komi ba consciente. O naino ba ju décision te. Nabo moina bango ba koma ba conscient pe bazwa décision. Biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka mosusu matondo mingi.